magazine, Kinshasa na biso, réalité ya bana kino. Mbote Kinshasa, mbote partout dans le monde. Merci de TP Confiance pour passer la KNB News ou Informa Kabino. Toujours d'une manière très professionnelle. Mbote Nabino. Bienvenue dans l'édition Mokola Lelo. Tofongonango Mokola Landi. Wapito Laksa Kibino. Publication. Il y a gouvernement Samadou Konde des réactions à la population sur le gouvernement Yango. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Monsieur Acelo Okito Wankoy Daniel. Vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Bazaïba Massoudi Ève. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Monsieur Lutundula Apala Pen Apala Christophe. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Monsieur Liaou Ebois Jean-Pierre. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Madame Mutombo Kiese Rose. Ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Monsieur Guizaro Mouvouni Alexis. Ministre d'État, ministre du Portefeuille, Madame Kainda Maïna Adel. Ministre d'État, ministre du Plan, Monsieur Mwando Nsimba Kabulo Christian. Ministre d'État, ministre du Budget, Monsieur Boji Sangara Bamanire Aimé. Ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Monsieur Mwabilou Mbayou Moukala Pius. Ministre d'État, ministre du Développement rural, Monsieur Roubota Masumbuko François. Ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, Monsieur Mouhanzi Moubembe Eustache. Ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Monsieur Loando Mboyo Guy. Article 3. Sont nommés ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Monsieur Kabanda Roukemba Gilbert. Ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Monsieur Mwaba Kazadi Tony. Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Monsieur Mbungani Mbanda Jean-Jacques. Ministre des Finances, Monsieur Kazadi Kadima Nzuji Nicolas. Ministre des Transports, Voies de communication et de désenclavement, Monsieur Okende Senga Chérubin. Ministre de l'Agriculture, Monsieur Mzinga Birihanze Désiré. Ministre de la Pêche et Élevage, Monsieur Bokele Djema Adrien. Ministre de l'Économie nationale, Monsieur Kalumba Yuma Jean-Marie. Ministre de l'Industrie, Monsieur Paloukou Kahongia Julien. Ministre de l'Intégration régionale, Monsieur Mazenga Mukanzu Didier. Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire,
M. Muhindo Nzangi Butombo. Ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, M. Mpanda Kabangu José. Ministre des Hydrocarbures, M. Boudimbu Ntubwanga Didier. Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et Communication, M. Kibasa Maliba Loubalala Augustin. Ministre du Numérique, M. Colongel Hébérande Désiré Cachemire. Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Madame Ndoussi Nkembe. Ministre des Affaires foncières, M. Sakondi Molendo Aimé. Ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, M. Mwenze Moukaleng Olivier. Ministre des Droits humains, M. Puela Albert Fabrice. Ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Ndaya Luseba Gisèle. Ministre du Commerce extérieur, M. Boussa Tomba Jean-Lucien. Ministre des Mines, Madame Nsamba Kalambaï Antoinette. Ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, M. Mouyaya Katemboué Patrick. Ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, M. Moutinga Moutouichaï Modeste. Ministre de la Formation professionnelle et métiers, Madame Kipoulou Kabenga Antoinette. Ministre de la Formation professionnelle et métiers, je crois l'avoir déjà dit, Madame Kipoulou Kabenga Antoinette. Ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Monsieur Bonkoulou Zola Yves. Ministre des Sports et Loisirs, Monsieur Tchembo Nkonde Serge. Ministre du Tourisme, Monsieur Nsimba Matondo Modero. Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Madame Katungu Furaha Catherine. Ministre des Relations avec le Parlement, Madame Karoume Bakaneme Anne-Marie. Ministre près le Président de la République, Madame Manouanina Kiumba Nana. Article 4. Est nommé ministre délégué en regard de son nom, la personne ci-après. Ministre délégué près le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Madame Essambo Diata Irène. Article 5. Sont nommés vice-ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Monsieur Molipe Mandongo Jean-Claude. Vice-ministre des Affaires étrangères, Monsieur Adubango Aoto Sami. Vice-ministre de la Justice, Monsieur Bayou Baziré Mirindi Amato. Vice-ministre du Plan, Monsieur Mbadou Panzou Crispin. Vice-ministre du Budget, Monsieur Bokumwana Maposo Élysée. Vice-ministre de la Défense nationale, Madame Touloubou Koutouna Séraphine. Vice-ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Madame Namassia Bazego Aminata. Vice-ministre de la Santé publique et prévention, Madame Kilumba Nkoulou Véronique.
vice-ministre des Finances, Madame Onyege Nsele Mimpa, vice-ministre des Transports et Voies de Communication, Monsieur Ekila Likombio Marc, vice-ministre des Mines, Monsieur Motemona Gibolum Godard. Article 6. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le lundi 12 avril 2021. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 12 avril 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nembo Mbouizia, directeur de cabinet. Mardi, Motune Tunamaki, est-ce que c'est normal que locataire a beaucoup la bibole na kata le panga ko futela? Mapango mingi ya ville province à Kinshasa et comment ba corps commune, c'est-à-dire mutu soki asombi lopango bakoma kotonga tonga bandako nyonso pona ko survivre na nzela ya lopango na ye na kati ya lopango ya kofutela mwa mibeko epesamaka na ba barrière pona ko assurer discipline pe ordre na kati ya lopango. Mbeti nombre ya batu bakoki kovanda na kati ya lopango, nombre ya bana ya kobota ya locataire, aire ya kokota na kati ya lopango, date ya kofuta mbongo ndako pe bongo na bongo. Motuna etunami eske ezali permis na kati ya lopango locataire aboko la bibwele na lopango ya kofutela. Bon, nangi na ngai ekozala sikoyo na ndenge bayokana na bayana na ye. Pourquoi? Parce que bibwele pe mutu mosusu peut-être amesana ne kovanda na babibwele, amesana ne kotala babiloko moka mike neti bakobokola babibwele. Mais sikoyo soki locataire nani bayerne andimi soki okobokola bibwele wana sava, mais soki andimi te aza obligé kosoumettre na ba nini oyo na bacondition oyo bayerne akopesa ye. Edépendaka par rapport ya eza baparcelle mosusu moto akoki kozwa yango ye moko don parcelle mobimba azwi yango ye moko azokutela aza wana ye na famille na ye epuis okotala mpe emplacement ya lupango mpo bamapango mosusu ezalaka na kati bamisusu balonaka bandunda na kati ya lupango eza mwa place moko eza reserve ya mabele akozala mwa basoso na ye akozala mwa banini na ye akoki kobokola na ye bango soki encadrant bien mais tala bamapango mosusu ntango ozotalaka emplacement na wana disposition na yango donc yo moko deja okotala deja ke oyo moyen na bokola babibole eza ke mpo eza okuta mokolo lupanga atia bapavement asala bakaroti libanda wana tidon titi wana eza bien na lupango bongo ata yo moko soki ntango ozokota etanke locataire okoki Vraiment, je wana eza vraiment cherche eza normalité. Eza normalité mpo liboye vraiment eza bato te oyo aza mwana te ogangela yo kamba moko te. Ezoto bango botaka baproblème materiel kaka sito lupango eza ba 5 fois 6 fois eza ebwele na yo ebwele kofanaka place moko te ebwele lukoka epanzaka petamba lupango bimelo eloko kolia bani bango mosusu azala 6% libanda mwana eloko libanda kota na ndako zwa mongwa ebwele bakoya ase mabele ya dodi banini ebwele botika baseldon eza mpenza bieti ebwele koboka lupango eza yo moko ata ebebisi biloko na yo ebwele na yo biloko na yo moko motoloba aza te c'est que d'autres biloko ya bato place mosusu epetaka compense ezalaka na lokata lupango motela kopesa avant kota bibele yango na place ezosutela po okozala na kolo lupango soki te abimi okosuka soteli okotaka kosala yango ebien eza mpenza malamu te ya kobokola yango parce po esengaka mwa mbongo mpe po olandelaka yango soki esi maladi so nani bakozwa traitement lokola mbwa soki asimbi même ke toluka mbongo ebele to motu te akokufa
alors biloko ya ndenge wana toza locataire eza malamu te kasi tokosembi lipango na oyo ezalesika ye moko clôture tomokola biloko wana ekozala malamu me na kati ya kosuka lokatindakien te nkolo lipango mpe ntango totakokotela. Chaque lopango ezalaka régi na règlement d'ordre intérieur na bango. Kasi sur le plan hygiénique, ezali conseillé te kobokola bibwele na kati ya lopango to pe na cour commune esika bato baza ebele po kozwa soin na bango ekoki kokomela yo problème ndakisa ozobokola bangulu na lopango akofutela ekokomela yo problème po bango bazalaka salite ata mbwa soso to libata ekomaka toujours sujet ya ba rancune entre ba voisins. Logiquement, kobokola bibwele esengeli ezala bisika éloigné na bato. Ndakisa ferme to bisika ezali bien approprié ebongisama pona kobokola bibwele. Kasi nyonso ezo dépendre na oyo nini bayer akanisaka pona lopango na ye pe règlement d'ordre intérieur ya lopango. Kinshasa eleki partout. Ouverture et à table ronde sur le digital au ministre et à Pétentique à Salaki n'a pas représenté chef de l'État des éléments sélectionnés pour la bino mokolo ya mercredi. Reconduit na tête ya ministère ya poste télécommunication et nouvelles technologies de l'information et de la communication PTNTIC na gouvernement ya Union sacrée de la nation Augustin Kibasa Maliba a représenté qui personnellement chef de l'État na ouverture ya table ronde sur Digital 2021. Rencontre Oyo Salimaki Mokolo ya lobi mardi 13 avril na Romeo Golf na Kinshasa. Ezaki rencontre moko ya haute facture et sika pi objectif général ezali ko échanger sur ba enjeux pe ba défi pour na ko transiter vers économie numérique. Ba critères ya priorisation ya ba différents projets pe ba orientation ya planification ya mise en œuvre ya numéro d'identification nationale, maximisation ya ba recette, ba source de financement ya projet, pe ya réglementation, gouvernance, pe cybersécurité. Kasi tango azoki maloba na kombo ya président Félix Tshisekedi Tshilombo na basis oyo Augustin Kibasa Maliba a centraki intervention na ye sur ba question liée na santé pe quelques tensions aux ezali ko caractériser sphère politique congolaise aux ezali ko permettre te décollage ya numérique na République démocratique du Congo. Malgré différentes raisons aux ezali qui évoquées, plusieurs avancées ont déjà été signalées. Et c'est qu'il y a amorçage, il y a mise en œuvre, il y a un projet, il y a numérisation, il y a plan sectoriel, qui perturbé, il y a des contraintes liées à la pandémie à COVID-19, et des conséquences économiques dévastatrices, et sous la pesanteur politique et entraîné avènement, il y a dynamique, il y a union sacrée de la nation, quelque part, n'enge affirma qui. Abaki sa qui peke, en dépit à la difficulté, ba projet est belé prioritaire, il y a plan stratégique Nabiso et Zalaki lancé notamment Système national d'identité digitale, SNID, numérisation et cadastre foncier, mise en œuvre et projet et réseau national de recherche et de l'enseignement, maximisation et recette, na faveur et renforcement et numérisation intégrale et chaîne de recettes et dépenses à travers mise en œuvre au protocole d'accord et signé ba négociation ezali en cours ya finalisation et c'est ngeli ko noter que accélération ya mise en œuvre ya plan national numérique horizon 2025 et ezali peut configurer donc parmi ba objectifs majeurs ya gouvernement ya union sacrée de la nation. Kinshasa il équipe partout. Jeudi totuna ki motuna est-ce que ezali normal que moi si agange la mobile na ye liboso baninga bolanda ba détail na élément oyo. Na ebandeli nsima na ye kokela nyonso tata nzambe akelaki moto après moi batango nzambe amonaki que être humain masculin azalaki très seul pe azalaki kosanuye malgré présence ya ye moko chaque pokwa pe présence ya ba être nyonso o bazalaki na mokili ndakisa banyama asi mobali to moto azalaki toujours satisfait nzambe ayaki kokela mwasi tiri na koti ya mobali wana ezali ba origine ya mwasi ka
kasi selon constitution ya mboka na biso pe Biblia na libala mobali nde chef ya mwasi. Soumission pe respect ezalaka moko ya bapilier ya libala oyo ezowumela ntango molai. Yango motuna etundami mokolo lelo eske eza permis mwasi agangela mobali na ye surtout soki eza liboso ya bato. Bandeko basi barespectaka biso po biso nde tosalaka bango, barespectaka biso likambo ya kosolola muntu wakobenga mwasi na ye mobali na ye na ndako pe sheri na nga tala likambo osalelinga wana nasiliki yango eza bien te osengani bapardon. Me na balabala okutaka basi basimbi bamibali na bilamba kobimisa kaka malobaka mabe kofinga mobali seke wana bisko bato bazoleka te wana bato batondi wana ndenge basi seke okokuta pe mwasi mosusu azosala ntina boya alingi alongola ata na bilamba na nzela. Vraiment biloko wana eza soni makasi. Mwasi jamais akozala likolo ya mobali, akoki ko intimide mobali te. Mwasi aza moto nzambe apesi biso mpo aide biso, mais ntango ozomona mwasi azokanela mobali eza mawa mingi mpo na ngai, eza propre te. Mobali nini akoki kokenda kobala mwasi ya ndenge wana ya comportement ndenge wana, yango monaka basi akomi na 40 50 bazobala ete par rapport ya comportement wana. Za comportement mabe makasi au grand jamais mwasi akoki komange mobali na ye respect na miso ya bakamarade na miso ya bato ata na place oyo azovanda mwasi nyonso babali epa mobali wana auti epa na bango akei aluki mwasi. Eza teke mwasi akendaki koluka mobali oyo mpo mobali abala ye, mobali wana akendaki kobala mwasi wana apesi mbongo uso ata soki apesi mbongo te ata soki avwani na ye ka boye. Donc il faut mwasi atosaka mobali na ye mpo mobali wana alinga mwasi wana. Non, bacomportement eza bien te mwasi fo ayeba kopesa mobali ne valeur, oyeba korespecte toujours na miso ya bakamarade na ye mwasi, surtout ye mwasi nde bayebaka vraimen korespecte bamibali na bango te. Ondeti nga moko personne na oloba makambo mpe komela ngai oteke na mobali namona yango bon basi bazangaka mwa bamanière bamayele ezalaka me mwa ebele te. omoni bakomaka na niveau mais eza mabe makasi, eza mabe mwasi akóma na niveau wana devant bakamarade ya ye mobali to devant mobali nde ya kobongisa bamomoko oyo eza bien te besolama eza mapropre te. lelo yo ozolinga osala eloko ya bongo mpa mobali na yo se ozofongolele mpe porte po mibali mosusu bakokaka bango kosupporte biloko ya bongo te. laka amona bamakima wana directement makanisa ezochange amonaka sele mwasi tozala nde kaka baintere malamu naluka oyo akozala na susi na ngai oyeba korespecte ngai. susi ezali bayoka kotosa biso mibali na bango po soki bakotosa biso mibali ezala bien ke komakaka biso defa bakamarade to defa bandeko esa propre te. conseil ngai na kopesa bango yango moko ya bafaiblesse ya mobali pe libala oyo ewumelaka ntango molai esengeli mwasi azala komikitisa pe soumise selon la Sainte Bible. Kasi soumission ezali synonyme ya kondima nyonso te. Na bandeko basi il faut kotika kokopie basi ya mikili mosusu po culture congolaise ezolakisa ko mobali il faut azala likolo ya mwasi na ye ata na Bible eza bongo. Yoka pe salela Kinshasa eleki partout. Compoussa couvre-feu d'1h, c'est-à-dire de 22h à 4h du matin. Per réaction à la population, na même si j'ai des éléments sélectionnés pour la vie de mon collègue à vendredi. Sous la direction et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Task Force présidentielle contre Covid-19 et se réunissait qui Mokolo mardi 13 avril 2021 pour évaluer la situation épidémiologique dans la République démocratique du Congo pe kozwa ba mesure pour sa pandémie yango. Na ba province et sikawapi circulation ya virus ezali faible. Décision ezomaki ya ko lever carrément couvre-feu. Ndenge ministre ya intérieur ou asalaki restitution après réunion yango alobaki. Na ba province mususu ndeti Kinshasa esika pi courbe épidémique ezali nanu ya kokita. Couvre-feu o ezalaki en vigueur ezali repoussé na 22h ti na 4h du matin. D'après même source,
Task Force présidentielle contre Covid-19 a décidé de lancer vaccination ko banda mokolo ya lundi au 19 avril 2021. Task Force a rassuré que vaccin oyo AstraZeneca est déjà disponible na République démocratique du Congo, peut aller présenter à tant inconvénient mon côté na population. Et si kawapi décision oyo izwami pour na ko débuter campagne ya vaccination kaka ko banda mokolo ya lundi oyo déjà 19 avril 2021 na étendu mobimba ya territoire. D'après ministre de l'Intérieur sortant oyo asalaki restitution yango alobiki vaccination et aux la volontaire peu priorité et aux la accorder plus na ba personnel soignant ba personnes vulnérables oyo bazali ko souffrir na ba maladie moko chronique pe na batu nyonso to pe ba personne ebele oyo bazalaka exposé par rapport à musala na bango na ba maladie oyo ya lolenge oyo ndeti Covid-19 nde bakoki kozwa yango kasi balobi ezali nango obligatoire te ezali volontaire oyo amoni azali intéressé à partir ya lundi oyo 19 avril akende na ye na ba centre approprié akokuta vaccin AstraZeneca azwa pona komi batela pe ko batela bato mosusu. Kasi avant réunion yango, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé par visioconférence na clôture ya sommet oyo ezalaki na thème ya augmentation ya capacité ya production ya vaccin na continent africain. Na maloba na ye ya clôture, président de la République pe président ya Union africaine atalisaki lisusu volonté na ye ya ko accompagner personnellement mise en place ya nouvel ordre sanitaire pendant mandature na ye. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lisusu a rassuraki ke veiller pour que autonomisation ya ba centre africain ya contrôle pe ya ba prévention ya ba maladie ezala finalisé. Kinshasa, il est partout. Samedi week-end totuna ki motuna, est-ce que c'est normal que papa a gagné la maman la bino liboso ya bana bona na ba détail na élément oyo. Na libala complémentarité nde ezalaka moko ya bapilier lisapi moko esokolaka elongi te nde importance ya application ya baconjoint nyonso mibale pour na bon déroulement ya vie commune na yango motuna etunami ono ya liberté d'expression est-ce que ezali permis na mwasi agangela mobali na ye liboso ya bana na bango mwasi akoki kogangela mobali défend bana te mpona bana bakozala éduqué te ndenge baza mama azogangela papa na misu na bango yango wana bana bakoadapte place ya okende vanda mpe na libala na ye un jour soki akomi na temps ya kobala akozala kaka na bisaleli ya mama na papa donc akomona yango normal aloba okoma na génération moko boye ezala déjà futi yango moi tozobimisa bana na biso bakuluna mwana okende libanda azobanga papa moninga te mwana okende libanda azobanga mama ya moninga te mwana koya koloba na nzela bétise mpo na nini azoyoka biso bakolo na nzela toza koloba déjà bétise kofinga bato na bétise injure etikala yango wana koyo biso nyonso toyebi na kati ya Congo a partir ya biso moko bapapa na bamama nde tozolakisa bana bizaleli mabe baza kokopie biso na oyo tozosala ye mwasi na kati ya ndako ntango mabe ezali ngai papa okoyebisa ngai kaka naza na posa na yo tosolola alokolosola bana balala na kati ya chambre tokoti mpe tolalaka biso mibale na kati ya chambre tokoti papa yosalaki boye to mama alimbisa ngai ezalaki mpona boye biso mibale toko se comprendre na butu wana kaka na kati ya chambre mpe lotano lotana totikali kale yango wana papa aza lokola likonzi ya famille papa aza mutu oyo nzambe apesa ye mwa pouvoir moko boye mwa autorité moko boye likolo ya mwasi bien ke bango nyonso baza bato donc nakolobaki mama agangela papa liboso ya bana en tout cas eza malamu te par rapport na éducation ya bana même si papa bokozala na likambo na mama bokozala likambo na papa eza malamu te ke yo mama obana kogangela papa liboso ya bana par rapport à éducation ya bana même si eza problème na bino il faut sala nyonso bo arrange yango na kati ya chambre pour que bana bazala épargné na ba dispute na bino na bamakambo na bino en tout cas eza mpona nga vraiment eza malamu te
liboso bana mama bana kogangela papa bana kolobela papa mais moi reproche eza na makambo mosusu ke mama koki koreproche papa na ndenge ya botosi ngai nazolongola nano nini kaka eloko ya o devant bana wana nde nazolongola yango ezala liboso ya bana ezala liboso ya bana te ya liboso nano kogangela mobali na yo te sikoyo liboso ya bana kolinga te oyo exposaka baerreur ya mobali na yo liboso ya bana otalisaka bafaiblesse ya mobali na yo liboso ya bana eza bien te ezosala soni na ya yo moko na ya famille na bino parce que bana bino nde boza sense ya kopesa bango éducation ya bien sikoso bobandi kotalisa bango bafaiblesse na bino ekozala bien te bakobanda mpe kosala ta makambo mosusu balobi ntango mama asalaka ou bien ntango papa asalaka esala nango eloko te ekozala bien te mpona éducation ya bana na bino epuis boko ozokitisa mobali na yo valeur liboso ya bana eza lokola ozoyokisa ye soni eza bien te kolingaka te oexpose mobali bafaiblesse ya famille na yo liboso ya bana ou bien ya bato mosusu eza bien te sa le conseil oyo nakoki kopesa bamama wana basalaka eloko wana na ignorance. Na vie de couple, ba problème pe ba défi ezangaka te, kasi il faut toujours koyeba manière nini ko reprocher conjoint pour na ko éviter ba frustration. Pour na ba parents ezali déconseiller ko soit na liboso ya bana po bino nde bozali ba modèle ya excellence pour na bango. Donc manière na bino ya ko se comporter et co-influencer bango d'une manière comme d'une autre na vie na bango mobimba. En cas de problème, boso la malembe na chambre, pe bo éviter ko impliquer bana na kati ya makambo na bino, soit ko betela bana na solo et même ko lobela makambo na bino ya ndako liboso ya bana. Mwasi oyoki salela Kinshasa et l'équipe partout. Édition retour à l'Oesili. Merci Nabino Bozalaki et Belé Kolananga partout dans le monde. Nanzela à ba chaîne partenaire Nabiso. Topé na chaîne YouTube Nabiso KNB News. Merci l'équipe technique et rédactionnelle. Oesalaki Mosalaki Toko na Sima Caméra Tozalaki na Hervé Zaka. Régie finale et si mama qui na Timothée KMB post opé réalisation et si mama qui na Nathan Siata toujours na coordination ya grand lieu à communication Jimmy Mukendi ngala bino tokutani Nicolas Zali koya na souci moka ko servir au bino toujours d'une manière très très professionnelle ndenge bolinga rappel ndenge to sala rabino a Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino